Yo, vous en a 12 ans, vous en a 9 ans. Moi, je suis 19 ans, je suis kolo. Soki maman na yo alobike. Ngai bana nanga nazo considérer bango baza ba orpheline. Non. Et là qui c'est que papa na bango akufa. Donc soki yo a 20 ans et quelques. Oyete olo bana maman na binote. Papa na biso akufa te, papa na biso azalaka. Et là qui c'est nini? Tu cautionnes que papa na bino akufa. Alors un mort ne se balade pas dans la tatouage. Père wana akufa tang bango babomaka yo wana. Tu comprends? Ok. Donc père wana oyo balbaki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso doit africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yo sema na muta kufa zo tamona tatouage. Ils ont la raté. Bonjour à tout le monde. Babi matière ekotaki tout le monde laissé matière ekotaki. Bonjour na ba abonnés na ngai nyonso tout, ba nouveaux abonnés. Bon, va s'abonner à Sika. Donc, on peut s'abonner à une émission Oyo. À hésiter à s'abonner pour ne rater la notification à la prochaine émission. Bobi d'ailleurs que matière est kotaki. Donc, bon, les Congolais à la muka et l'ora sika bimi. Kola la muka et l'ora sika et bimi. Lobby samedi. Fallait continuer à biso matière. Yatimba continuer à biso matière. Pourquoi? Pour na yé famille na yé, baleki na yé, bana na yé. Tout le monde a commencé à Warion. Tout le monde a commencé à Warion. Donc, il y a les kings. Les kings. Et le rey mago. Donc, il y a des zawana. Donc, il y a des au-delà de surtout. Matière côté lobby. Mais franchement, il fallait que soupio ma casse. Ayatima. Et soupio vraiment, franchement, et soupio ma casse. Et soupio parce que ata président de la République azalaka toujours na bato bazakawana avant pe sa discours nae ba étudier na no discours wana avant ezala publier to ezala na miso ya bato au mona ke bato mayele bazawana ba conseiller na bazawana ba docteur bazawana ba étudier discours ba étudier ba question ma personne na journaliste na homme sur journaliste ba yala ngo ba sali balance ba bi ke on répondre boy pour na taper de côté té. Même s'il y aura des polémiques sur ça, tout le monde ne peut pas être d'accord na ba propos ya moto ba zo interviewer à président. Hein? Au mona boeski et ça là au-delà ya ignorance té, au-delà ba insulte té. Et surtout vis-à-vis ya famille na yo. Vis-à-vis ya mokitani na yo, ya bakitani na yo. Mwana a remplacé Ramuninga ni mwana te. Non na mwana te maman akufela mwana. Mobali alobane ki ndeko kufeli mwana bongo obota mwana muso ko remplacer mwana wana. Non. Oya kufa, on a toujours na souvenir. Oyo père obota on a toujours na souvenir. Parce que baza bana bango to baza bana. Au contraire moi na moko te mais au contraire bala mibale na kufela moko. Et là monsieur na rolo bezanini kozala orphelin. Kozana rage en tant qu'orphelin o ya rolo bake muta ko reprocher yo. Muta ko sala remarque. Azate. Non. Ata papa abotu na maman abotu yo esika bazana tombe. Oyo pesa kombo ya Keina. Oh, pesa kombo ya Keina kendo ya mama. Donc ça yo Keina na okokate pondo ya mama okokate. Lelo ozo bannir mwana. On dirait TikTok. Ndenge banira ba créateur. Ozo supprimer mwana na mutema na yo. Ndengo benga na kabuya na ebite so ozo mona Keina za na forme ya kabuya to Marco 6 azalo roi tango fort. Parce que les places voilà non comprendre auté. Pour barakino to fallait limbisa raté, ça c'est entre parenthèses. On est à Makambuna, yo za mutalibo sote ke ozala obota na basebele. Ozana basebele obota na basebele, o mutalibo sote. Makambo ya tala ba journal écrit, il y a 1900 et c'est là au salamate.
Et si kala ko sala mateme ba rankine makasi ba makile tanga na ba famille mususu. Ya ba musicien, ya ba ministre, ya ba nani. Mais tant mukolo moko te au la journal écrite, attends la télévision polémique. Même de loin, ils ont information to actualité ba te ki ngo libanda ya mboka. Et tu kala jamais au salama. Mais au humilié biso pour na Macron. Nous on attendait ça. Toi dans Zelango peut-être hein. Parce que ni formule 7 et bimi arrivé à Macron na Nina Bandal après concert na obeti ba concert obeti beti ba tourner na obeti beti ba fan na bandozela yango wana ba fan na yo ba fan na wario toujours na attaque bandozela yango wana bandozela yango preuve ya considération qui na beta ki boy na sali boy compte rendu ndenge zalara chaque musicien appelle ça compte rendu na ba fan na ye ndengo vanda bobiki ah mikolo ba wario bazala kema bazala sofa ya nzembo na obimsela ba wario nini ozomona il fallait quand même au penser na yango bato obenga ba melaka diamba o ba melaka ba kwichi c'est que ngande na boye ngana zakala ngana raison de vivre avec les gens qui boivent d'alcool qui fument. Parce que yo vanda na bato sérieux tala bato sérieux sika ba memio tala bato sérieux et sika ba memio ba memio na stade moko boye en tant qu'ambassadeur de la nation en tant qu'ambassadeur africain ko revoir na kati Afrique yo biso nini opesi biso. Toi tu vois que les warriors na moi biko ki ya famille na onde yo zo kanza eza yango non yo zo kanza ka yango wana suki wana non. C'est la honte, tu nous as donné la honte. Deuxième honte, les hommes congolais. Les hommes congolais, besoin d'espèce nini. Dans vos crânes là, dans mon tour, vous avez raisonné nini. Vous avez raisonné nini. Vous avez koloba, vous avez kopé sa actualité, vous avez kopé sa tout classé. Ata ba roi yango de bazawana, bazalaka na basien, na basage. Nabapaka. Pourquoi tous ces gens-là, bazalaka tout autour ya Mokonzi? Mokonzi le kambo kala maele te? Mokonzi jamais le kambo kala maele. Azana capacité à diriger, mais à diriger à mon côté. Azalaka toujours na bateau yo, atamblaka na bango. Et ça, le moment où Mokonza lalaka, et ça, le moment où Mokonza a besoin de repos, Moutouna, il faut ça et se défouler à raisonner ma camousous. Il y a un zalaka, peut-être à l'ali, Batumsou, Bazawana, Bazoli relève, Bazo Salé Moussala, Bazo Lukanini, il repère ses conseils, il refaire avancer. Utilité à Batouana et Zalara Bongo. Utilité à Batouana et Zateke, Bakomiswe Sikayo Komiwana, Omimona le rôle aux Anzambe. Aux Anzambe, aux Anzambete, au seul qui est par égoïsme, tout par ce pays complexe et actualité. Hein? Parce que au Congo, on a plusieurs complexes. Hein? Parce que si on a autant de complexes dans le Congo, Missoussou, ils allaient noter dans le dictionnaire. Ils à revoir, mais on a beaucoup. Si on habite pas tant à l'étude, il y a psychologique. Matière peut-être chapitre il y a chapitre moroboé ba pesine tu cours morobo par exemple que morobo complexe il y aura complexe infériorité il y a supériorité il y a pouvoir tout là obi non to rotanga anemobima to tanga kaka ma complexe il y a complexe quel genre de complexe aux alangs. Toi tu penses que ceux qui ont utilisé moi na yo ont utilisé na buzz ton actualité, yango epesa elorote et quitte si yo et quitte so en tant que père. Yomoro, tu t'attends parler, l'habité sur au miura nengo lobara, to miura te. Tu t'attends parler, tu dis Marco Sikutu azalaki na a publier le moro boye batu batindele parce que yo calcula ngote. OK, entre parenthèses, batu batindele le mo anwa sali. Allez, oyebisi batu wala ki no yebisa yeke alongola yango pe am omona mutune susu. Yebisanga, quel genre de père tu es? Quel genre de père tu es? Donc Oedigarabana par intermédiaire. Parce que tu n'as pas le temps pour tes enfants.
Tu t'attends parler au bique non, na esa ki ba tuana ti et celle 4 mois publier raté après na tindika ba to ba ki na image wana bon là ko publier na tindi ba tout. Donc tu ne peux pas appeler ton fils pour lui dire que non mon fils, je n'ai pas aimé ce que toi tu as fait. Donc on a une communication directe na bana na oté. Il y a des choses qui se disent dans la vie. Nous sommes à théâtre traité. Nous sommes à théâtre traité. Nous sommes à business té. Tu sais, la famille est à business. Ceux qui famille est à business, tout le monde a la business à famille. A l'inga loba yo so ceux qui yo baby si yo tela lingo te yo kende kuna. Na ke luka mutu mususu. Elinga za kopo mona ba eluke tela mona mutu mona na mona fimo wa luka papa. Na moni garçon wa luka papa. Ah, papa mo kaza kuna luka mwana. O kuna luka cousine. Elinga za bongo. Famille so za business. Tout le monde a l'inga se retrouver parce que mutu linga luka a linga réunir famille aguna ye. Ce qui est mbongo ya mbongo, ce qui est mobola, mais alinga za na ba choix ya famille na ye, alinga na ba za na goût ya famille na ye. Nyonso linga ezala a sali yango na ndenge ya lingi. Alinga sala ngo te parce que bato batindi ya sala. Avoir de la famille. Nana tinda ki osala famille. E ba sala wana ki kolongola ba couper. Ozo ki tchewa couper, ozo botsa bango bana nana tinda ki yo. E ozo imba bango na nzembo. E ozo imba mosi na nzembo. Ezaki bolingo na ezo pelo na mutema. Bolingo zo pelo na mutema yango wana na nzembo, yango wana betse ba tatouage. Est-ce que tu peux t'acharner sur ta fille? Tu peux t'acharner sur ta fille. Ou dans les réseaux sociaux comme ça la droit de réponse sur ta fille. Non. Ya kana ko zala ipupata. Est-ce que si gazala kuna kanara ke ngai fona kende na mokili en tant que ipupa? Non, akanara ngote. Comment qu'on subir ko sala mwana donc au sala traumatisme morobo au créer les lots mobo la kata mutu on a vie na ye na habiter soko elongwa. Peut-être là où azala bi ke na profena za na bata mwana ezake papa wanga na zemi ke asafficher la papa morobo o aza public. Et papa a dénigré publiquement à cause de l'acharnement il y a yena mwasi na ye. Yona mwasi na niki boyebani esika bobandaka boyebani. Manque ya irresponsabilité na yo. Soko za irresponsable. On est allé karabino mibale. Parce que tobi kabino vous les hommes congolais na poto awa bo profiter kaka pour la mukanda. Bo profiter pour la mukanda. Et bo publiera bana wana c'est par intérêt. Ce que Monique a intérêt, on a luka so zuyango après on a comme ça la choix na yo. O comme ça la choix na yo. O comme luka te wala moi soit les acquéreurs parce que dans luka donc vous les hommes congolais tout le monde c'est comme ça. Bana ba comme ba victime. Ba victime ya manque ya mukanda na yo, manque ya responsabilité na yo, ba manque to zaki na on a vie, bana ba comme ba victime. Ozonyo la mwasi na mwana allez ozoke na ozonyo la mwana na moko boti ozoke na raté moi ça la sola la ngabienté moi soit la sola la ngabienté makambo yona niki ça langage que yona niki ezala ko engager bana tin d'ailleurs quand il aura soko autour de ça qui stade Kamanyola stade des martyrs donc des ana au commis au-delà ba congolais au commis na mayele moko bo spécial or odindi lisusu au moins sika osomata na ebité na ba musicien oyo courtoya même si sous les chocs moi na lobi boye nani au moins na loba na été yoza papa ya liboso yo kasi na Congo ndenge ezana ezala bano ba finga ba ba rote ezana bana wana te mwana mso ko ke découvrir kabike papa na ye abota na mama leki na ye cousin na zaka leki na ye ozala papa wala te oza quel genre de papa papa ezaki mwana na lobi na yo ye osali l'émission o lati no pe kitoko sombila basika o lati kitoko o parfumé pe tu o répondre à ta adversaire na ote ozoke ne ko répondre mwana na obota oh si ko tala adversaire na o tala adversaire na yo devant cette situation oya les cas oya kende la prison oya kende la prison bazongi sioté
siko e ba chebino boye oza papa zo bateke yo soki ba fingi ofanda kimia muta ebisa ki obongo akosa ki mabe ya mwana ba pesa yango ba payate roi un vrai roi abandonnera peuple na été abandonnera peuple na été ata peuple baboye Mobutu yo kasi comment Mobutu ala yo lingo latango Mobutu Zaire boya kaye Mobutu Zaire boya kaye asala face na ba Tshisekedi asala face na ba Django asala face na ba Tebele mais tellement il y le roi du Zaïre il jouait avec la sagesse il jouait avec la sagesse Mobutu aboko la bana o ezala même ya yete eza ba histoire cachée eza ba histoire cachée bana miso bato babotaka mona muta bokoli omona kaka oyo boye boye abokola bana miso eza yete mais tellement yebi ke ngana za roi le roi du Zaïre Zaïre eza le pango na nga mabe ya mwana mabe ya Zaïre mabe ya Zaïrois to mabe ya Zaïroise ekobima libanda te Zaïrois akotikala kaka roi akotikala kaka prince akotikala kaka prince soso bana kofinga yo ezala insuffisant pour place wana na bato mitu esalaka te bakofinga yo à mort olakisi vraiment non ba moi on a français car ba moi on a français ezali mais monoko ya kilo pona obimisango pona obimisela yango yo soko osuka lango tala ndako na yo tunga to ndima mais oye na ngoma na réseaux sociaux mais non ezaka actualité à 2 jours actualité à 2 jours ya on lobaki ke Fally Ipupa oza produit à RDC oza franc congolais oza franc congolais oza franc congolais Fally oza franc congolais made in Congo. Quand je te dis oza made in Congo oza made in Congo pour ceux qui ozala qui vraiment oza qui n'a besoin au casser actualité papa langa olingo qui est en Afrique numéro 1 olingo qui est na TV5 Monde olingo qui est même na nino na énergie 12 ata na Skyrock olingo kende batuni wa question au répondre bango kuna mais tellement za made in Congo biso ne makila ba champion biso ne ba congolais elora makasi oza made in Congo oza franc congolais oza locaux mukolo comme international on comprendre que là maintenant na comme international koyembela bafana elobite kokoli koyembela mwasi tongo midi pourquoi quoi adorer mwasi na yo ezaka rituel à bolingo c'est une rituel à bolingo ce n'est pas une sagesse de l'amour ce n'est pas une sagesse moi soko bando koyembele banda lelo ti lobby oyembele banda lelo ti lobby même ko labika abeta yo abetelo mo ya makasi abeta yo abeto melo mo makasi donc ezaka que place tout congolais zali ndesika komone lobama vous comprenez dans le roi congolais na France na Paris mais c'est le roi salama na Paris donc déjà ba snap na bani tozo ki ngo déjà parce que toza ba congolais n'imagine même pas mundela ko vanda boye akoloba te ba olobela ngote ba kolobela ngote ba olobela ngote ni stade no masamba débat ni stade de Martine Ngobetaki ba olobela ngote ba lobeki makambo Macron parce que Macron aza président il y a France aza membre il y a Union européenne parce que a posté qui peut ba vidéo wana na page officielle na ye tala nombre de présidents au Macron dirige nombre de pays au Macron dirige ba président là tout batala ki yango yango sala kaka moi actualité moko boye ba mona ba yeba yango sala ki bongo mais et on la pongi ce que tout le monde va kosa yo tu es notre produit et tu resteras aux alara jamais international moi je te dis crois-moi na loba ngone mission la bike ndengo zawana ba ko latsa yo prince ba ko latsa yo couronne ya prince té ozo mériter aux la prince té tu ne mérites pas d'être prince ozo mériter en côté tu n'as pas les atouts
tu n'as pas les atouts ya quoi assumer rôle wana ya ki prince parce que wana soki ozaki prince wana yo azaki nani et avec quel genre de maturité oya pesi couronne wana oyo ezaki bazwaki yango awa bapesi yo olato comme prince moto azalaki te il y avait personne et tozongi na bwanya ya kibomoto soki famille na yo tu te permets rovanda au répondre moi so o botane mwana o botane bana o répondre ye o ya pena ba preuve que non ngana il ba laisser sila boy na boy qui t'a demandé c'est ta vie o atinda na mariage nani est-ce que ya bobala na héritage nini ya divorce oyo tikelai à part bala mibale est-ce que ça la boutique moro spéciale ça que boutique intel Niki Menga lupango intel Niki Menga pour les enfants non parce que bindele bele bazawana bazara soka boti aboti na mutu mwindu omona azu par exemple asomineti ndaku pavillon bi appartement arozwa komba bana ati suko yebisa biso héritage nini yo tie osombela ke na leki na ye otela bango na France olobi ke non héritage na bino yangoyo ngana mabino to mariage oyo mutu na makolo e banaka te mariage suka na mairie parce que oza la besoin ya mukanda oza na intérêt moko boye hormis ya intérêt wana bolingo ezala nango te mwana yo peut-être okola parce que papa nona maman na wakufaka to c'est pour cela que tu t'es retrouvé papa et on a eu sosusu tu sais être père babota maranango mona mwana ovande za boye abota mana elo mo katina ye ce n'est pas l'étoile de la musique ce n'est pas l'étoile de la popularité yoye bala mokil mobimba non ce n'est pas ce langage là moi je ne te parle pas dans cette langage là tout dans cette terre babota maranango ato luke on ndenge ya complexe ato luke on ndenge ya nini ya kimukala o ya mudungu ya nini mais babota maranango là où tu es aujourd'hui parce que ekomama ozaki na dessin na maboko ekomama ke au traverser bo na ndengo kome sika yo komi mais ba prena rozala papa te bara prenara rozala papa te okokata no kata no mwasi bien okata no basi bien okata bango kitoko basi basepelara ba se retrouver la bazemba botara bana mais kozala papa 4 lettres wana babota marana ata mama omona mwasi mususu jeune fille mususu mona kata banda mona mukie omona kaka azana ora na ye ezandenge mususu azana batitide mo ata bala kisa été mais attitude na ye ezaka ke ya kibo mama il y a un grand cœur yo l'acception que ba papa na poto da yo zo finga ba tato a poto wana ba irresponsable kasi zongisa mukanda o bango ba pesa yo zongisa mukanda oyo bango ba pesa yo parce que c'était le mariage avec bango yo zongisa mukanda le ba que non comme vous n'êtes plus mes enfants na longoli bina ba tatouage nanga tatouage za njoto na yo c'est ton corps yo sala ki ngo par plaisir o longoli ngo par orgueil là on s'en fout mais calme-toi frère calme-toi on s'acharne na bana likola tatouage calme-toi après yo zo yako bana ba se pardon par rapport à quoi réconciliation na bino ya yo na bana na yo ce n'est pas les réseaux sociaux ce n'est pas dans les réseaux sociaux bolingana na niki na réseaux sociaux te oboti bana na réseaux sociaux te ezaki na maternité quelconque o c'est là que yona moi c'est bobota ezaki na maternité obi que franchement donc on la kisima que vraiment talé omoni congolais sera tangi mingité congolais ma sera tangi mingité et sikazalaka Youvement, et c'est quoi votre finger? Vous les Congolais là, vous êtes bizarres, hein? Vous êtes nanana, vous êtes nanana. Est-ce que vous pouvez affirmer en haut? Vous pouvez affirmer en haut? Parce que quand on demande, qu'est-ce qui se passe avec Fally? Pourquoi il a banni ses enfants? Pourquoi il est venu répondre à ses enfants? Un père. Si vous êtes là, tout le monde est. Tel est ce qu'Afrique n'est pas roi.
Tout le monde a mon rôle roi en Afrique, roi, bel homme, taille, il danse bien, il sait chanter. Quand Fali Foupa est là, nanana, aux autres, il s'abana bassi. Et quand on revient dans la maturité, quand on revient dans la sagesse, quand on revient dans l'intelligence, quand on revient dans l'éducation, comme ça, papa, non, maman, on va quitter un coup éduqué, on va quitter un coup éduqué. Et on bandi musique qui n'a eu bazaki wana. Ils étaient là. Pourquoi qu'on se va soni boy? Pourquoi qu'on se va soni? Ata yo muto koma ke babi ata mutambongo suka soloba makama soloba maka oui. Mais non. Là où tu es na habité place aux alliés bon. Et ça c'est ta façon de créer une baisse mais devant faire égaux là franchement na préféré mutamela babangi. Tenga mane na bo na préféré mutamela babangi. Parce que sur tel niveau bangi ça va réflexion mususwa. Hein? Pour bangi ça va réflexion mususwa. Au moment où mutameli bangi ameli no square banjo boulé. Abanjo boulé bi que témoin nga o ataloba ki boye c'est ma fille. Moi nanga o ataloba ki boye c'est ma fille. Donc kinduma na ngai eza bango bazela ngo victime te. Donc kinduma na ngai papa bango bala nga ba roza victime na ngote. Donc bazaka bala nga ba tikala bala na ngai. So yo ko babula noa. Wana babula noa. So yo muto fimaraté hein. Yo muto fimaraté. Et oye vraiment ko oye vraiment bi ke ngai dans mobile ya tembe na ye. Donc ina ipupa ye, ngabe fali pupa na ye. Donc ye na ba warion, yo pe na ba warion. Déjà que mbutu. Donc plutôt pas na kacha ba warion. Donc ina ye a publié yo sali émission. Talara keina moi na a sali sur des émissions. A sali sur émission. Yo fini ba congolais bi ke o ba journaliste ba congolais ba charo. Ba chariot. Ba journaliste ba congolais ba chariot. Mais sikoyo oye ko sali émission kaka na rappelé le mot plateau yo sali wana. Et ça plateau faire gola à sali émission. Bon ba taliboso. Dans des ara ke yango c'est le hasard la raison. Era lo ba ke ngani la sanzela. Parce que Moutali Bosso a l'émission à plateau et ça c'est le scram. Poutine, charge à Moka, Mokili Mobimba Moutaro Kokaye, Azate. La place c'est le don. Et ça, il y a l'émission A, il y a l'émission A. Place sur le benga bachar, baba, au benga bachario, sous bachario. Donc place sur le qui reçoit la émission. Ah, tala. Total à Liboso, total à Simate. Tobi mon anteka to banzambe parce que to banzambe te. Tozaka bato nzamba sala. Asala sera différent banyama. O to na principe de vie, tozaka ba règlement d'ordre intérieur, tozaka ba famille to respectera. To travaillaka, to sombaka, to tekaka, to lataka, to liaka, mais pour le reste, tozaka banyama. Tozaka banyama, to banyama. Parce que place wando kende oyebite. Oyebite. Ngana oyebite. Place au tchali kolo oyebite. Muta tchali likolo place wana liboso oyebite. Mais au kota qui quand même au koti, au salipo. Aka la même téléphone, la même caméra. Oh, yango ba golo franchement boumela. Parce que bino sala don te ba gladiateur ba golo non franchement kasa kanda koute même numéro. Oh bien, ngama na tala bi oh. Mais est-ce que makambo kabola rande awati? Est-ce que makambo kabola rande awa? Est-ce que créer polémique? Oh da directeur ya nini asala courir dans les réseaux sociaux. Keka wanat. Kaka wana kaka sika c'est le scam comme ça la droit de réponse. Est-ce que yo ça la droit de réponse à Keina, ta fille? Oh non, obike. Te créativité exacte. Non créaté, mukolo recréer au comme spécial. Non créaté. Donc son lyrique on des aboyé médias congolais ba chariot, soit chariot. Donc on les gars sur les médias congolais té, qu'on les gars la chaîne en France, il y a américain. Ou bien ba chaîne européen na ba américain. Sur les gars kuna, pour ce que les qui kuna, ba les qui sont kuna, c'est bon ça va. C'est bon ça va.
obeta Bercy na vague ya polémique na vague ya polémique mo ezaki makasi donc ezaki vraiment que mutaro kufa mutaro zonga Kinshasa mutaro kanga make prison ba vague wana même vague wana yango profitaki nango pona nini pona stade de martyr mais stade de martyr et amboka na babele nao donc pona oyeba kaka Fally Ipupa oza made in Congo talaka masamba débat masamba débat ba concert tout bobeta kuna na ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun bobeta ngona ba plein air bobeta ngona ba nini moko ba bobeta ba banda ko moko boye et puis ba fit théâtre ba suna chambinza ya motsikile ba fit théâtre bobeta ko skola place mo bongo bobeta la tête qui honnête ba stade des martyrs o bobeta na ba nini non ba grande salle les athées ba grande salle les athées auto bobeta la tolo na beta la Bercy na beta ki bo ba grande salle kune les athées bongo na beta ba musique makolongulu waloka ba jouer bongo na beta la terrain zéro donc eza bongo mais sikoyo place epesa ki honneur et c'est confirmé que yo za made in Congo za franc congolais eza kaka na Kisanson eza ka stade de martyr donc à part stade de martyr et loko mususu ezate donc mon émission oyo ke inate muto sengo pardon yo il faut y avoir senga pardon na média au nom de Fally Ipupa au nom de la famille Ipupa c'est toi qui dois demander pardon parce que au salir kombo ya Ipupa au salir kombo ya bandeko na yo au dénigrer muto yo moi so ameliso libela tolo nikite niki amelisa ba keina moi si oyo amelisa libele ya tolo ye wala ndo yo sambusi ma Monique ye wala ndo yo sambusi et si kaza na mabele azo tourner abi non ce n'est pas possible ako ruiner ndo ina ngaiti ako iko ruiner ndo ina ngate papa na esika zali otala bi non ce n'est pas mon fils donc yo ndengo za wala yo ndeko ya okoya kosenga pardon na kombo ya famille Ipupa au nom de Ipupa de tous les Ipupa tu demandes pardon à nous parce que ozo ridiculiser kombo na biso wa congolais et en plus de cela oza ne kotia ana mongo donc attends qu'il y a ana mongo ce qu'on a ana mongo ya solo na kombo ya Ipupa oyo senga pardon yo no yo senga pardon dans muta ko sota bangisa ote wana ba trafic wana toyebi yango yo no yo senga pardon en plus ko luko ba vrai conseiller ce n'est pas les gens o ba mandira la liboro na wana et là ba tola te o ba landara yo ya la bayi wana ya la popote bangote ba vrai conseiller bazali ezake ba vandara na ofuta bango chaque fin du mois ba 1500 ba 1000 euros ba $1000 na ndenge ka ya bamboka ba pesa au conseil en plus et si koza wana ezo senga pe formation mususu formation ba artiste charisme ba artiste c'est que olati la ma chère ovandi bombe yo lobi ke otenga na za artiste na koma vie bombaste wana te eza na université ba artiste d'être mon management comment manager un artiste comment manager na ba artiste pesa bongo eza bongo mais eza bongo façon de parler na yo c'est que tu dois penser obalobaka bango balobaka ba kutula makambo wana te Fally otolobelaka libanda eza Fally oyo balambelaka semoule to balambelaka loso bula na Thompson bakalinga te ba mona Fally mususu photo découvrir Fally mususu ce n'est pas Fally oyaka tu t'habilles, tu sors, tu viens devant la télévision, devant les caméras et tu vas répondre à ta fille. Tu vas faire une émission pour ta fille. Oh, Azana 19 ans, à Koli déjà. Il y a Azana moi aussi. Azana papa, Azana maman. Aucun enfant devant ses parents à Kolaka. Atigalaka toujours moana. Balana wa kola peut-être un jour yo zalate. Donc mona ba Koli. Ataba comme na 50 ans, ataba comme na 60 ans, ataba comme na âge nini. Ba rozalaka toujours moana. Il y aura toujours quelque chose où que tu es ma fille, je te parle. Oh lo baka bongo. Ezala bongo. Yo kolisa moana,
moi on a besoin de secours na yo, on a besoin d'affection paternelle, on a besoin de chaleur à papa na ye, on a besoin de soutien moral à papa na ye, soutien physique à papa na ye. Yo ça la raté toujours absent, toujours à la popo, toujours les warriors n'attaque. Eh ba warrior a tindu à attaquer moi na Sonia et Sopio makasi. Et si comme Kofi Olomide le barake na no qualité oza mwana ah yimo ko so le barake ngangata pesi mwana na Sonia atika la kanelo moko pona yemoko et loko ko fait tika lango pona yemoko eza sagesse na maturité na ancienneté na monde de la musique parce que là blo msusu okoka maîtriser vague te. Qu'on fait ça la émission du lundi au dimanche, du 1er au 30, à quoi affronter tous les lignes de affronter Bino. Mais jamais en son mouton quoi ça on a assez. On peut ça m'aider à matière te. Ba fingaye. Ba repé ça mouton repé ça argument nae. Mais ba fingaye te parce que yemora maele. Atanga na université ba ta maele. Aussi bi ça biso bik, to simi bik vraiment. To tanga chaque détail mot à mot. Et mena munorona. Donc, abonné à la surtout, autant que la matière et donc voilà, argument selon Yangoana que Fally Ipupa devait demander pardon au nom de la famille Ipupa pour ses enfants. Colongo la tatouage, ça c'est rien, mais maturité parentale, la maturité parentale, c'est ça qu'on lui demande. Maturité devant une situation, diplomatie familiale. Voilà les mots. Oh, t'as la raison ya. Ils ont une émission. Diplomatie familiale. Fally azala manque il y a diplomatie familiale. Parce que aux autres 1h30, il y a aussi l'émission pour la droit de réponse sur ta fille. Donc, aux autres manque il y a diplomatie familiale. Tu ne mérites pas d'être le prince de Anamongo. Tu ne mérites rien. Aux autres made in Congo, franc congolais. Notre monnaie. Oye kachara brazate et kachara frontière morote baliara ngokaka na Congo. Donc, aux hommes méritaires aux ala internationalité parce que tous les stars internationaux wana oyoka été bango basona kaka na basi. Basona na ba divorce. Bambonga minene na tigeli ndaku ya 1 milliard. Na tigela gie voiture na tigela gie boy. Yo siko divorcer na moi si. O tigeli kaka bana na ba warrior na attaque. Non, tu ne mérites rien. Donc, manque de diplomatie familiale. C'est ça les vrais mots. Moi, je suis mission. Donc, moi, je suis donc, bisous à tout le monde. Eddie Bolondo, on est toujours ensemble. Et sans oublier mon vieux Gelor Bidwa. Donc, Gelor Boadi. Gelor Boadi, Bambo Tessigo Zali. Salut, bah, nouveaux abonnés. Bon, c'était vos abonnés dans Filamond HD. Bon, vous allez décider. À Billard de Paris, Gelor Boadi, on est toujours ensemble.